Kimbangizi moyi! Kimbangizi moyi! Kimbangizi moyi! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eoui! Embazi! Bilumbu byakule! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese kwe. Sai voka sai kwe. Lelo ezali mardi eza mokolo biso ba jeune. Otu yoka makambo 5 mois ya pa ya papa Mbenza. Semaine eleki tosisaki avant pona mula. Papa Mbenza tikali kolobate. Et le chance à Koloba. Aloba bien alobate. Tokoyoka ye, hein? Pona ngai on aloba kaka mokola yenga. Nakolakisa likambo tolobaki mardi passé. Exode 3:5 mibeko onzambe apesaka mibeko wana yango nde tokotosa tokosalela nde lingomba ekokende liboso kobonga na biso nde yango wana biso te bato babandaki soki totali papa Kimbangu ye moko awa na kati ya nkamba bilanga na ye ezalaki ndimba mankondo te bisika ebetan ezali ya papa Mbenza kuna ndeza kosala baloso akangami akei Fuma Mbanza atikalaki awa ya continue misala wana sikoyo bapapa bakei papa Mbenza azo continue yango wana ezotambola tosala bilanga tolona tobokola papa Mfuma Longo na mosala ya leta ntango abandi mosala ya lingomba ye mpe akotika na rythme wana lutendeli plateau de bateke pardon tina kunzulu bongo bien bongo te presque bisika ebele afongoli ba centre e biso mpe yango tozo continuer kosala ba maman merci osombi bateau de pêche tozo bokola basoso kambo wana nde tozo sepela nango kolona mpe tozali kolona soja loso masangu nguba nyonso tozotika te na manioka félicité banso bozosala bamama e tokomi na niveau ya kosala tosomi machine mosusu biloko wana yango tozozela epesa biso mbuma kitoko basoso bamelaka mai mingi lelo tozwi forage eza kitoko jeteki forage yango wana awa na nkamba mpe mai eza nécessaire na bato forage ezali bazosomba na batio po ya compléter nyonso toli mpe chorale des dirigeants
machine na ye amemia wana nkamba mpona kosala bisala ya ndenge na ndenge. Mabe to malamu mpona kolakisa bino te oyo toyebi yango tozolakisa ekende liboso. Kunzulu mpe bakomi mosika misala na bango, kuna mpe baza na misala mitano bazosala ke le 6 avril bakofongola plateau de 15 ans baza kobongisa ndako. Mpe tala ngai baza kobongisa ndako, babase mpe baza kobongisa ndako. Toyi mpe na Kinshasa bibubu esengaki bango mpe radio bake kosomba ezokoya, bazobongisa makambo mingi mpe na Kinshasa bibubu. Ekole fo ezonga, dispensaire fo ezonga, kambo nyonso fo ezonga, mboka emonani pwelele. Mabe to malamu donc elakisi ke makambo batata batikaki tozokontinue nango yango. Nga na telemi nano wana papa Mbenza kola alobaki te napesi ye mikro, nga na sisi na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Merci papa. Nengo pesi biso nzela ya kosimba mikro mpe koloba makambo oyo ezalaki na 5 mois. Papa yo ofongolaka soko ofongoli biso tozwi makambo ndenge nini elekelaka na 5 mois. Batata balobaki nini likambo oyo papa yo ofongoli ya mibeko na misala ya kolona mpe kobokola yango bapapa ndenge bafandaki na 5 mois bapetaki 7 mibeko mpe misala botongi Yelusalemi kolona mpe kobokola yango na kokende musika mingi te. Eza mwa mulai mfumo ndongo ndenge alobelaki likambo na ye, kasi toza attentif totia matoi koloba ete oyo papa Simoki Mbangu Mkianga nazali koloba ndenge ye moko alobelaka yango eke oyo etiki batata yango nde ye azali kolanda. Yango tokoyoka na ntina na mibeko mpe na ntina na botongi Yelusalemi oyo tozali komona na ndenge lelo ekomi. Papa Mfumu Alongo, papa Dangenda Kuntima alwaka exemple. Banda 1959 na inauguration ya temple emonanaki 25 ans. Na tango wana bamindele bakamwaki ndenge nini bapapa malgré la difficulté. Esikoyo oyo jotali soki banda papa Simoki Mbangu Mkiangani asimbi musala ndenge bapapa basalaka elaka ete bokomona ndenge nini nkambo ekobongana. Banda l'an 2001 kino lelo l'an 2026 25 ans misala nini oyo papa Simoki Mbangu Mkiangani asalisi na kati na Yelusalemi mpe na kati na Lingomba. Topesi nzela na bandeko na biso ya presse toyoka ndenge papa Mfumu Alongo, papa Dangenda Kuntima bafandi na nkamba na 5 mois mate yango ndenge nini bapeselaki yango. Topesi nzela na presse. Okumbi ya tata pe ya mwana pe ya elimu santo. Ba mama pe batata. Mundimi. Oyo abengami mundimi. Soko zali mundimi ndenge tulubaka yango ya zali mwinda. Mundimi abengami mwinda. Catholique, protestant, basalutiste,
orthodoxe bana nyonso to wana babengami bandimi biso tobengami bakimbangiste tosalaki bandimi epai na epai sima tomoni ete malamu nde tolanda matambe ya Papa Simoki Mbangu tokimaki mangumba wana te kansi babengana kabisu ndenge babengana kabisu ekokaki malamu ndenge Nzambe alingilaki yango esalamaka babengani bisu elaka Nzambe esalami banda tango wana ndengomba Tata Simoki Mbangu esalami ezali na bisu lokola simple transfert na tina yango tozalaki na bakatolike tozalaki na baprotestant tozalaki na basalutiste soko mangumba mosusu biso tolobi malamu nde tolanda matambi ya Papa Simoki Mbangu kuna na ndengomba Tata Simoki Mbangu mibeko ebele oyo kosala te oyo kosala te oyo kosala te kasi tondimaki yango tondimaki ete tolanda matambi ya Papa Simoki Mbangu ti liwa ekukabula biso eza boye lokola nga nalobaka yango mbala na mbala oyamba maka mpwate obikisa molimo na yo oyamba maka na dingumba mpwate obikisa molimo na yo me lokola nalobaki yango ntango tozalaki awa ezali kobengama na Nzambe mbokolo Nzambe towa idi adudo to na bakimbangiste kanivo mbokolo Nzambe ngatu ngaka tolende kala bakimbangiste ko normalement c'est comme ça quand il faut mbokolo Nzambe yiziri ko muntu eh bien muntu nduna kitu kimbangiste donc kana uvanda bavisi divo muntu ndundu ngiyavangu didia kana yani muntu wangu komindenge bususwa me okusambela ka wapi ngana komike mbangisa ya solo bijalene komindenge bususu batu mususu oyo bazali pembeni babandi kutala ite muntu wangu solo akomindenge mususu pana nini pana bijalile meme soko zali kuteya te kasi pana bijalili pamoni nde ya solo oyo azali benza mundimi ali bantu babandi kulanda kayo mukoro wana soko batuni nani akutambulisa biso noki bakamatiyo ale tata fulani to kamati ale mutamfoko ate ya biso bakamati carte bapesi ye soko zalo kutambula malamu ebe solo batu yoso témoignage na bango tata wana solo mama wana azali solo mundimi kamata kilo na yo ya mutei au sérieux c'est-à-dire tambula ndenge mibeko na dingumba mizali kutambula na yo bapesi yo kiselo tambula ndenge mibeko mya dingumba misengeli ozali tata pasteur kubongola te tambula ndenge mibeko myango mizali na exception te les 10 commandements de Dieu ezali immuable yango ko changer te yango etikali ndenge wana mutu alukanzila te pamba te ngana zali mfumu ndongo soko na kusala ikobo ezali lisumu te ngana zana na babondere spécial na pesaka nani alubina yo boye donc soko na lubi de kamandenge wana ngana kumi de boma donc esika wana batata na ba mama tokeba ngai na koko kubunda dikabote ngai na koko zala ndoki dikabote nani alubina yo boye kupanza makila na bato ezali lisumu te bongo yo tata passer oui tata sero bien mama passer ou bien mama mute ou bien tata mute yo zali ndoki disumu te uzali kubomaka bato disumu te makila wana makutanga mana mutu na yo donc bisu na lingi bisu bakimbangiste ngai na lingi bisu bakimbangiste surtout bisu batambulisi ngai na lingi ne boka na bisu na Nzambe ezara très aigu c'est-à-dire olubi na tata ofukami kaka opesi di bondele Nzambe awokela yo ngai na lingi ndenge wana nde bisu tokumae
boleka ngai pamba te mutu na mutu ajwaki na nzambe eloko na ye lokola tokotani na ngumba tata Simoki Mbangu ngai na lingi malamu penza ite na fuka mika kana na komu na tata na mwana nzambe aseibi eloko ni na lingi kuluba ngai na lingi ne tokuma isika wana na lingi ezala motedi azala soko na mbuka na ye ezala mbala azala na Angola ezala soko muntu nani azala sika nini na benga ye na de bondeli malamu de awu kanga ye tamfoko tanga ensiku kumi miatambula Moise kasi sikawa makababongwani yangwana de bisu kumi bakimbangiste. Donc tu kuku renforcer les 10 commandements. Ezali premier escalier. Batu mingi bazako sadla susu mibe kote. Pote bagayi batu mingi abie batiki mibeko. Bango balubi na bisu bino bakimbangi se mibeko mileki te toleki mibeko te. Grâce au mibeko ndeto kumina mokolma lelo. Batu wana basi bajwa ka bateme seka na tata na bango. Donc oya bino iko kanda ka bele na dikolo. Seno basi bajwa ki batisi na bango banda bomwana. Abia sika wa il faut basara cérémonie. Ba bengi ba na classe ba professeur ba mope. Allez, ba bengi mutu aleta. Mokolo wana de kamomo nene ezala kina colonie scolaire. Pana nini il faut amela masanga. Il faut to lungola nanu ni suma wana ezali na ye batata na mama nzambe akulala kate soko makambo mususu lelo tuza kuchia ngolo kula makambo pamba na miso matata nzambe ezali di kambo moko munene ndenge balakisa biso pasi kasi lelo mondele apesi yo lukumu mondele alubi ete solo nzambe aponi yo mpata osala mosala oyo donc ezali kaka papa mfuma longo te yo opona mi tata le bende papa nkimu papa ainsi de suite to pona mina nzambe yango ne tuzana katina ngumba Simoki Mbangu to kamata mibeko to sekana na mibeko te exception ezali te nde soko na okaki tata passer na biso tata passer alubaki na biso ya ko sala ne di kambo te akopesa kaka di bondeli soko di bondeli apesi di bondeli na ye itisu mwana ekuzwa yete ngai na benga ke tata passer wana na lubaki na epenza ndenge soni ezalaki na ngai te mokolo wana pamba te malgré ba mama bazalaki wana pamba te asalaki mabe batata batambulisi to zalaka na leluba wana te wana kukitisa bundimi ususu yo sala ni di subu zali kamute nzambe akuluba na yudi kamute pamba te uzana prière spéciale omona wapi na mibeko metata nzambe exception zali tende ya ko usade kamute papa mfuma longo ko usala na ye izadi kamute lukuta biso banzo tutambula na mubeko moko ndenge moko les 10 commandements de Dieu biso banzo tozali awo tozali batambulisi il faut tote ya kamakamwana tango yo na kusenga na bino tango bakujunga na isika na bino mokolo na mokolo kamata mubeko moko tanga yango lembula na bandimi pate bakamatari kamongo serie pate tokomela na makambo ndenga wana pamba te isika wana soko tokumie mingi tokobebaka tolingi kutanga mibeko te orke yo ozale wana ozala muinda mutambulisi matata Simoki Mbangu ozala muinda soko totangi mibeko biso moko toza kosala ndenge oyo baza koteya biso nde kosala ekobo te koyiba te komunda te koboma te etc. Soko yo moko ozali kopratike yango bato oyo bakolanda yo solo bakolanda yo peza baoyo balingi kubikisa milimo na bango yo bakomona pende yo bandi kosala kamakamu si pamba te mokumba wana ezali kaka nde na papa mfuma longo dimba te uswar nasalisaka bato na maladi nga nazalaka na ntango kolia te nazalaka na ntango na kobondela te
na kobondela quelquefois rare na nde na moyi na jwa tangu nakenda kufuka masika bato bakusambela lera midi mwanyite na kusambela ka soko na kwe kukuta 3h 4h mama si halali il faut na la mosai na pogi pate to bondela izali mubeko na biso orke musala wana kusalisa bato mais moyen ezali kasi attention kobongola te soko okumi nde bato baye koyela yo ebele ale sikatsikawa ale bato wana ka bato bakokwesa yo pamba te nazala komona yango bato mingi solo bozana elembo kitoko boko kusalisa moninga oko seko sabe moto kokufa kasi l'orgueil okamati bato wana bakomi bato bayo bazali bato na yo ozwi bango wapi banga le wa bazali bato na yo te nzambe apesi bumba bango bato mingi babongisi ngumba bazalaka na papa mfuma longo kona na papa baje kubongisa ngumba nge okay kubongisa bato wana kumema bango wapi bato wana ba baby makila na bango makutanga mana mutu na yo biso sokoto na kamata ke l'orgueil tangwa to mona kine batu ale to komi nguya ale sikasikawa na lubi ale na komi sikasika to bongole ngumba na biso na sali ngumba nde shake nde na baby sibinwe solo nde na baby similimo na bino na kumema bino wapi kasi ndenge ezali elaka nzambe na 1921 bakumaki mukanda moko simo kimbangu walingi wasala ngumba kasi tokutala sika ngumba wana lubete biso wanso na kati na mukili mundele moko azali lisusa wate soko biso mundele tozali ngumba wana kubimate boni ibimite kasi doye wana mundele te donc esika wana ngumba na biso solo izali suka na ngumba biso netoko kusala makamu isi o izali kamo si munene tala musala bini busali miracle munene or que pouvoir elongi wapi ezali relation ya mutu na nzambe kulukana yo pouvoir te ndenge bato mosusu tozali kakampe awa toluki ba pouvoir tikana lato eloko oyo pate pesa nge pouvoir e pouvoir nzambe bakolata ka eloko ba mosusu balubi papa lata ka bapete ya machine ina na misapi ya makulu yango wana kunungula ka society te bato mingi pe bandibaki yango wana mokolo nyonso kulungula ba society na yete mokolo wana na monika kabaye baswani kuna tata wana kamati tokena nga nazaraki kusalisa bato na maladi na moni ale baye wana papa bistu yako na dikamu nini to swana ki kuna tolinga ki tobunda dikamu nini ngai nalanda kayo kasi oyo azali mucholi numero 1 alibinde yo lataka ozali magicien bakuzalaka na ye elongo alors machine yo bapete kulata kana misape makulu ba mama batudi aba mama bandu kusilika balinge babenga na tata wana ngalo bite kubenga na yete bon sika na kulongola ba chaussette otala kaka muntu wana memba kiti kamo abangi pamba tisoko atali na misape majima zalite mpasi tangu na lungule chaussette rien na lungule awa rien bon papa yo kanisi ni makamo ya lubi luba na woka yo luba yo luba kinna misapi yo misapi yango wana pardon balubela kana ngai kasi yo lubi nde tokukuta naka est-ce que balubela kana ngai nde bozal ko yawa de te ba mama batata to kamata biloko te to lata mingi bozali na medai yo mpe mwana papa simoki mbango lata medai pouvoir na wapi oke kuluka pouvoir ya muninga wana ezali eloko ya biso te okamati singa olati okamati mwa eloko soko biloko nini wana bolataka na maboko te ya biso te nga nalingi nde tozala vraiment vierge
tozala na makamwana te tosala ndoki te tosala ekobo te tobunda te toyiba te mibeko jumi ya Moïse ndenge tokoki yango soko tosala yango en tout cas relation na biso na tata nzambe edinguma na biso banda lobi etumbwami banda lobi pamba tenga na kai na lobi na papa bana na yo bakoya kujwa nguya oyo to banda kosalila banda le 1er mai tolingi nde tutumbula dinguma na biso kena liboso tolingi kuchunga lisusu sima te pamba te mokili mobimba bazali kotadela biso donc malamu nde tolata donc soko lati te koloba te otali bango balobaka kaka te likola na tunaki na tata selo moko banda ntango wana tozalaki tia beto akoyaka na ye na nkamba te banda tozali kotia beto awa ayaki na ye te tosali inauguration ayaka na ye na nkamba te selo tata Simoki Mbangu nayibi te soko selo wana ya solo pamba te soko zali selo ya solo ubie mute ya solo ubie pasera oyo mbuka nani ya nani banani bakoko mema batu oyo bazali na sika mosusu banani akasi yo selo ko yaka banda to chaki tozalaka kutia beton kona na premier étage nako isili depuis le 6 avril 1981 tosali inauguration akuyaka na nkamba te mingana taraki ya miso moko ya ndenge mosusu ubi azali muntu na bisu ubi azali muntu na bisu te bakulungwa na putu bakuyawa bakulungwa na Kivu musika Lubumbashi musika Zaire musika dépense belé kansi balingaka kozanga te toutes les 3 fêtes soko babenga mi baye me babenga mi te baye eyo mutu akisasa okuyaka na yo na nkamba te tata sel kanisa de kamwana soko uzali reverend pasteur kanisa de kamwana soko mpe uzali moteya kanisa de kamwana donc tokamata mibeko ngana lingi nzambe afungula biso nzila mpasi mpe si elekili biso or ke balubi nde biso kutunga lengumba ya sika tala mpasi izali na biso or ke biso kudimine mpasi ebele nzemba ba jeune tokamata mibeko premier escalier c'est-à-dire soko tokamati mibeko wana tobongisi yango tokubuta kaka noki tokumi pe kuna dernier échelon kasi mibeko maso batangili biso binu batata pasteur batata selo ba mama batata mutei ba mama toujours na mabonde na bino bokamataka moboko moko banda na sanza ya meta ko banda ti kuna na décembre il faut bobusa na te il faut botanga bon répéter bato poate bazala sur et que to komi ndenge mususu pa matema kambo maso makanga mi benatina na mibeko soko to kozala ka ba hypocrite te nde to sito komi musika pamba te mokumba mwango mopesa mani biso mingi banda to bimba kina budibulu na le 6 avril 81 ti na mokolo malelo bazali kaka isika wana or ka to bimi na dibulu to zali subana mwana moka butami soko jungi sena mama akoka risusu ekasi biso banda to bimi na dibulu to za ko tala ka bena porte na biso wana tangu nazala kina ngai suki mulla manzongo ngolo kula ya surungutu nazala kina esengo kasi sikasikawa babibi susu na dibulu orke epesa mini bisu nde totunga lingumba ya suka mbeto sala na mibeko priorité mibeko ngai na lingi tokokoma na décembre to sali programme ko na musala na bisu nyonso toujours ngana sina meka kusala nano na meka kusala ndenge nini na linga kitende lingumba toka na kodeva likamana lubela kama na centre d'accueil na mokolo mitano barige soko bazala ko pesa kabiso mbongo ezali malamu kansi malamu nde bakuta na biso na iloko soko tozana iloko te solo ezali soni papa Simoki Mbangu azala ki mandiante yango na ngampe na mekaki kusala na pesa ki na funguli ba centre agricole ezala ki nantina mususu te poate bozali ba passer mingi lo mipesi mubimba
musuni na binu mubimba izalaka panda kusala ubongesa milimu na batu kasi okuma nanda kwa iloko kulia izalite iloko kupesa na bana izalite kuyima iye masumu ye 10 tukumi ba mandian or ke ngana fungi ba centre agricole na sali élevage ndenge na ndenge misala ndenge na ndenge pana nini toko ko mibatila ngai na lingi vraiment cette fois-ci soko papa bandi musala bilanga me kokaka kusala mana bino pamba te na tango tokendaki na Vancouver na Canada likambo moko esalaki nga pasi na Canada nakutaki archevêque moko azali na mission moko kayo akendaki na ndako na ye azali archevêque eh bien likambo kamisa nga yango yo nake kukutana kuna azali kuna na douane archevêque ozana mission nini na so na zana mission moko yo archevêque tango alaxi carte na kamwi ya so azali archevêque kasi azali kusala nakutiye ekona nakati na esika tozalaki ebe alibi mission ngai izali musika te papa alibi moyen pote na kenda kuna ngana lenga ka kutambula te soko babengi ngai isika na kaika kaisika wana nga babengi ngai mpate na kenda isika mususu de pote otala na ke kukuta na ye kuna na mwasi na ye kuna nakati na jardin bazar kulona ka pomme de terre mais yo zali archevêque ebongo bisu bakufuta kabisu te ifo na misale langa moko na zanda ba mo pebele oyo bazali na juridiction ngai moko soko kai na sika na ye okenda kuta na mobilanga donc bisu ndeto kuku sala nzambe apesi bisu maboko mibale totunga lingumba ya sika lingumba na bisu yango ezalaki de bosote na lobaka na bino yango mbala na bala ezalaka de boso sika mususu tende ale kuna lingumba boye salamaka lingumba tata Simon Kimbangu ou bien église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu ezalaki na nute na mokili mobimba lingumba yo salami na nute biso ya construire l'œuvre du Saint-Esprit bato bandi mite kasi bandi mabandi mate ezali ndenge wana donc pana nini esalamaka na nute ba nani bakutunga yango biso moko to benga mamba mandiante yango nende to lati bilamba ya simple pamba te soko to loka kinzila to kana kuluka bilamba we coûte cher nzambe azali mayele ala exhibisu la couleur verte la couleur blanche to gagner sika il faut to kana kaka diboso donc to kamata mibeko soko to kamati mibeko to ti yango penza kilo maoyo mazana biso mpusa nyonso to kuzwa yango pamba te nzambe akosaka te nzambe solo akokosaka te asi amibongisi poate biso bana na ye tojwa manso mazana biso mpusa donc mibeko likambo liboso wana nde ezali premier escalier soko to kamati les 10 commandements to ti yango banda tango wana maoyo mazana biso mpusa to kuzwa yango kati soko to kamati 10 commandements te moyen te to kulanda kabele manguma mususu or alors mpani ni to bongola to kumi bakimbangista papa Simon Kimbangu azalaki mutu na mibeko yango wana ndi akumi mutu munene soka azalaki mutu na mibeko te ndi azali mutu munene te donc sika wana mibeko premier point mibeko soko to kamati mibeko to chango na mabenga banda tangwana to kokoka bolingo munene pamba tena kati na mibeko na kanisi mibeko adiboso linga nzambe na yo lokola omilinga kayo moko bien dikolo ya biloko nyonso to d'ailleurs muninga lokola omilinga ka mais nzambe diboso to kamata likambo wana au sérieux soko to kamata likambo wana au sérieux ale to kamata nyonso tina jubi to kumi esika wana antuka to kokoka baninga mususu mingi bazali ko yasika sikawa donc esika wana ba mama na batata to kamata mibeko sérieux pamba te relation na bisu e katamaka na ntina na mibeko lero bon kura izali kuna musika na se soko na kati singawa
mikro miko kana disusu pamba te singa ikatami donc si kawana ba mama na batata to kamata mibe moko vraiment tango sotei référence de boso o kamati mobeko otangi osilisi ale tanga di kamo yolingo kutanga poate batu ba yibete ale yo olingi de kamboyi salama donc tei makamuna yo nyoso to wana zana mpusa me priorité mobeko o kamati mobeko de boso ya mibale ya misatu mine mitano motoba sambo mwami di bwa jumi soko to sala ngo répétition o komana batu bazali bakuzala averti kasi soko tangi mobeko yiba malamu muntu ya de boso akusala yango izali yo soko ko kisi mobeko wana en tout cas en très peu de temps tuko kusala musala ba mundele batuna kinga ilobi depuis quand binu bozali libre c'est-à-dire banda papa Simoki Mbangu wasala musala iti akangami bon binu pe bakangi binu pate bosala musala oyote kasi banda tango bozali libre sala ki mokolodi tango na lubi le 24 décembre 1959 ba pesa ka bisu mukanda tango ba calculer ba lubi donc à peine 25 ans mais alors tant beaucoup comme 50 ans to yibite ndeng binu beaucoup sala 25 ans de Salomon Salah. La naissance depuis 65 ans maintenant. 64 ans to kokoluba. Banda mokolwana di ngumba salami kasi to salama kan musalate. Donc bisu soko na mokolma lelo to komisika bisu zadi solo nzambe alingi bisu. Nzambe akoka kama bondeli. Lelo il faut tokenda de boso. Nzambe akopesa bino oyekuki. Kasi soko ozali mutu na mibeko toka matabeki exemple baninga te bango batudi na bongo bango boye na boye yo ozana tata te na putu akutindela yo eloko ozana mama te oyo akutindela yo eloko biloko nyonso ikukuzala na yo malamu nde yo moko sala yango ndenge balobaka na français tozana vache mère te ndenge tozana vache mère te moyen pe kusenga na putu kuna izalite soko mundele mundele akabola kambongo mundele apese mbongo mpamba gratuitement ça ne se fait pas na moni nanu te muntu akosa yote ne mundele akopesa kabatu mbongo gratuitement ngana kukandaka mingi na putu kasi na moni nanu te muntu akamata mbongo na yapesa ngai jamais. Donc musala na bisu yo surtout et bobandeli izali awa malamu nde isika bobandeli izali isika ona batu bantu wazane lika na Brazzaville bakomona ka bisu l'église mère soko tokai na Burundi église mère yango wapi oyo ya bisu na Angola église mère izali wapi izali or que espoir na bango izali papa kuna na kisasa esika wana mpamba te nyonso ti ebanda kisika moko Angola Congo Zambie Burundi nyonso tu tobanda kisika moko biso bantu tozalaki bato na kokangama kasi bayibi malamu esika papa kozalaka église mère donc esika wana ekoki na biso ete tosala misala wana ezali mpona papa te ezali mpona nguma mobimba soko toyibi malamu nde mosala wana ezali mpona ngumba mobimba malamu nde mpe tosimba ngumba etosala misala minso misenge na kati na ngumba mais likambo ya liboso mpo ate tokuka mibeko tomema kilo mokili mobimba bagene balobi yango papa Simoki Mbangu alobaki abetaki ntolo nde le 4 points de monde nzambe apesa ngai yango lokola ndoto bajene oye bongo lelo église mère eza wapi esinga tata mfuma longo azali banda azwaki mosala ti lelo ekomi mbula bonie bongo papa diange nalobili combien d'années wana nzambe te tozala bato na bososoli na esika wana
banda le 26 août l'an 2001 papa Simon Kimbangu a démarré misala nyonso oyo kino lelo oyo tosali mbula boni 25 ans e misala emonani to emonani te somo papa Fumalonga alobi ete ntango tokokoma na 50 ans église yako ikozala ndenge nini ebongani to ebongani te papa diangenda kosaki ta kosaki te kosaki te wana maluba kuti tokati yango kokata po eza mulayi ndenge aza kokumisa Yerusalemu ntango wana aza kolobela Yerusalemu mingi ye alobi kuna na kati biso nyonso tolandi toyoki esika papa Fumalonga azali ntango wana azalaki na Kinshasa azolobaki kuna église mère bongo lelo papa Fumalonga aza wapi donc église Kimbangisto mère nde awa tozala bana na bososoli totala makambo nyonso oyo papa Simon Kimbangu nazo kotinda biso lelo yango ezali recommandé na message oyo nyonso papa dangena uti koloba bilanga totika te kolona pe kobokola totika te nyonso wana papa Fumalonga papa dangena lobele yango na itinda tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kyangani makambo nyonso ndenge batata balobelaki yango ndenge pe ezali koloba malelo par référence na Bible ezali yango tokobenga papa Pasteur Kabemba papa Ndungi pe papa Elebe boleka bosala mwa briefing na makambo oyo papa Fumalonga mibeko atikotinda biso lelo yo papa Simon Kimbangu Kyangani aza kopekisa biso mibeko biso tinda biso mibeko tinda mibeko toyoki maso papa yangena ndenge alobeli yango soki ye azalaki orgueilleux de pasi et papa Simon Kimbangu Kyangani lelo aza orgueilleux simple papa Fumalonga papa yangena kutalobi yango mulatu te akende kosoba bilamba ya kilo ya cher wana komi orgueil eza boye te yami makasi yango topesi bapapa Pasteur bakoka kosalela biso briefing na kati na Bible makambo nyonso papa Fumalonga papa yangena alobi na oyo papa Simon Kimbangu Kyangani aza kotinda biso lelo soki elobi nini na kati na Bible. Merci tata Molimo Centre mokonza bule mokonza lingomba akopesa biso maloba na nzela ya tata Mfuma Mbanza tolandi ndenge papa a introduisaki litei na ye na Exode chapitre 3 verset 5 pour rappeler biso makambo maye azaki nango bosenga na mokolo moyenga oyo molekaki na mokolo ya mardi elekaki yango a rappeler biso lelo a teli biso band oyo ya papa azaki kolobela mobeko yango apesaki biso mokanda ya Josué chapitre 1 verset 7 à 9. Josué chapitre 1 verset 7 à 9 totangiango boyina komba tata mwana pe tata Molimo Centre. Ya solo zalaka kama kasi pe molende mingi mpo otosaka malamu mibeko nyonso oyo Moïse mosali na ngai apesaki yo kotika yango ata moke te
po okoka kolonga na banzela na yo nyonso. Mikolo nyonso tangaka mokanda ya mibeko oyo, kanisaka yango butu moi, mpo osalelaka nyonso oyo ekomama na kati. Bongo makambo na yo nyonso ekotambola malamu, mpe okolonga yango. Kobosana te na lobi na yo, zala makasi mpe molende. Kobanga te mpe kolenga te, mpo ngai Yawe Nzambe na yo, na kozala na yo bisika nyonso okokende. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo, tolandi litei to tolandi litangi ya mokanda oyo tata apesaki biso. Kuna totangi litei oyo Nzambe ye moko apesaki na Josué. Josué azalaki mosali oyo azalaki mbili na Moïse. Tao Moïse akufi, Nzambe aponi Josué pote ye akoka kokita na ye, nde apesaki ye malako oyo totangi awa. Lokola totangi yango na kombo na Josué, lelo tata mokonza bule mokonza lingomba atangi yango epai na biso, ba croyant kimbangisi bansu ba etozali awa pe ba oyo baza bisika na bisika ba bazali kolanda biso. Na ntango nyonso tozali kolimbola likambo yango, motema na yo, makanisi na yo ekota yo moko na kati na motema te likambo oyo tata mokonza bule mokonza lingomba azali koloba yango na ngai. Mpo ete soki na kosala lokola bapesaki Josué, ngai pe na kolonga. Yango la batata bababa to bakisi likambo moko mwibale ya muke na kati na likambo wana. Mutu soki bapesi responsabilité, bapesaka ye pe orientation ndenge kosala musala wana. Lokola mokumba ya kokotisa bana Israel na mokili ya Elaka na Kanana epesamaki Josué, Nzambe atikaki ebongo te, nde apesaki orientation nyonso. Yango alobaki na ye ete Josué azala makasi. Makasi oyo alobaki na ye ezalaki ya nzoto te ya kobunda bitumba, kasi ezalaki elikia to botosi makasi na mibeko na Nzambe, mpote akokolonga na yango. Soki akotosa mobeko na Nzambe lolenge ya apeseli yango te, ata asali musala yango kitoko ndenge nini ekobonga te. Soki toke na ndakisa na 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23, Saoul azwaki mokumba bapesaki pe na orientation, mais tango akomaki kuna asalaki yango malamu te, ata balongaki etumba, mais tango azongaki abukaki mibeko na Nzambe. En tout cas Nzambe asepelaki na ye te, bokonzi na ye ekweyaki. Yango la te sengeli na biso tozala makasi, monguya makasi molende ebombami na kati na mibeko na Nzambe. Yango na verset 7 alobi na ite zala makasi, zala molende, soyez courageux po ete okokolonga na mosala na pesi yo. Apesi ye na verset 8 alobi na ye ete mobeko oyo yazwaki na Moïse apengwa nango na gauche te na droite te, mazala nango semba, azala nango aliment. Mpote mobeko ezali kaka koyoka te, kozali kaka kotanga te, mais ezali koyoka, kotanga, koyoka, kosimba pe kosalela. Soki totalango na Deutéronome chapitre 5 verset 1, ntango Moïse azali kozongela bango mibeko, ayebisaki bango ete mobeko naza kopesa bino yango, boyekola yango, bosimba yango pe bosalela yango, po yango nde ekozala elonga na bino. Yango na batata bamama biso nyonso mobeko baza kotangela biso na ndako Nzambe, na rencontre nyonso tozalaka, esika nyonso tozalaka bakimangiste batangelaka biso mobeko. Ezali masano te po toyoka te akotangaka bibeko tokosala ding, mais bazotanga po tosimba tosalela yango po tolonga na yango. Yango la bana Israel pe bateyaki bango na ntango batikaki bango bakeluluka kosala misala ete bo batela mibeko esika bozali kokende yango ekolongisa bino. Na Proverbe chapitre 3 verset 1 à 3,
Na verset 9 nde Nzambe aza koloba na Josué na kobanda kozala elongo na yo ntango nyonso. Ntango nyonso tata mama elenge mwasi mobali kobatela mibeko na Nzambe, Nzambe akozala elongo na yo. Okosala makamu isi ndenge toliki kutolandi ye makasi na kati na mokanda na Nzambe. Batata ba mama chapitre oyo ezali kote eteyi biso ndenge nini tesengeli biso kotambola na solo soki tokozala na mobeko na Nzambe. Yango wana soki totali na kati na mokanda na Nzambe, bato na mayele ntango babongisaki mikanda na bango, baye kokoba na mokanda ya suka ya Malachi mpo te tobanda mokanda ya mibale de Nouveau Testament. Mais na Malachi na chapitre 4 verset 4, bazongeli lisusu ete bobosana te mobeko oyo napesaki epai na momulanga Moïse oyo apesaki bino. Alors to retourne te mibeko yango ezali ebele, mais bobeko nini esengeli biso kolanda? Batata ba mama tolandi la bande ezali les 10 commandements. Les 10 commandements ezali loi morale. Loi morale echangeaka te. Ekotikala ndengo na ndenge papa alobi kona te kino liwa ekokabula biso. Soki totali yango na Matthieu chapitre 5 verset 17 à 20. Yesu alobi na yaki kolongola te, mais na yaki kobakisa te, mais na yaki kokokisa mibeko pe mateyi ya ba prophète bapesaki. Yesu ayaki kokokisa yango. Yadi mobeko nyo mibeko oyo kino mokile kosuka ata i moko ya mobeko ekolongwa te. Soki totali les 10 commandements ndenge eyelaki ndenge Nzambe apeselaki yango na ngomba ya Horeb na Sinai. Soki totali na Exode chapitre 19 mobimba tokomona kuna ete ezalaki matata mokolo wana ote bango moko bayokaki mongongo na Nzambe, bamonaki mokili ndenge ezali koningana, ndenge mabele ezali kopasuka, me bibeko nyonso eyelaki bongo te. Yango wana esengeli na biso ete toyeba kolanda mibeko ya malamu mpo te tokokosalela yango. Mibeko zomi Nzambe apesaki yango mpo te asala bondeko na batata na biso na Israel. Donc yango nde mibeko zomi eza kopesa malelo mpo ete Nzambe asali bondeko epai na biso. Banda 1921 abalolaki elongi na epai na biso, asali bondeko na biso, apesaki biso mobeko. Nzambe apetolaki biso, apetolaki bango ndenge eza kopetola biso na ba oyo bazali kobatela mibeko bazali kopetolama. Papa lobi to bimi na libulu, mais bato bazali kotambola nzinga na libulu polo kotala esika oyo biso tozalaki. Talobi tango wana nga nazalaki ilobana ezali malamu te. Nzambe akomisaki bango libota na ya ye moko penza. Lelo biso bakumagiste tozali na bakomo na biso beto bengi biso bakumagiste. Donc tolati kombo ya papa Simon Kimbangu. Yango na mobeko ekobisi biso basantu. Na mibeko Nzambe azali komi lakisa. Parce que tango Nzambe yaki kopesa mibeko lakisa ki taza Nzambe azana nguya. Yango na Nzambe za komi lakisa azoko pesa biso mibeko. Ndenge papa Simon Kimbangu apesa ki ba mvola ba relayer papa Mfomalonga azali kobeta la gostete azali komi lakisa te azali Nzambe. Nzambe azali bule alingaka liboto ya poni ezala bule. Biso tozalaki bato te. Bayokelaka biso mawa te boyebi histoire nyonso ndenge bakoko balekaki na boumbu. Kasi depuis 1887 papa Simon Kimbangu abotabi boumbu esilaki aye kolongola biso na boumbu. Tokomi libota na ye moko penza. Toko tanga ngona 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Yangwana mibeko ezali kopesa mutu discipline lolenge nini mutu akoki kovandela na kati na bato. Soki mutu azala mibeko te azali lokola barbare, mais mutu azala mibeko azala na discipline na kati ya bato na koloba boye na kosalela boye na kovandela boye. Parce que azana amipesi discipline azozwa bona nini na mobeko ezali kati na ye. Pe ndenge nini pe akovandela na baninga. Yango wana Hébreux chapitre 12 verset 14 lobito lukaka kimia kati na bato. Pe boyenge bene soki te tokomona Nzambe te. Mibeko epesaka kimia epesaka boyenge bene la sanctification mobeko epesaka kimia kati bato bazali. Soki mobeko te nde toyebi masumu te.
Apôtre Paul azolo bango bongo na Romains chapitre 7 verset 7. Mobeko ezali lokola miroir. Mutu soki alati abonga bia linko bima mitali na miroir ndenga zali soki place défaut ezali a symboli. Donc mibeko ezali miroir epai na biso. Biso no toyebi tina na miroir. Alors Paul mobeko koki kotika ko monpanzi te parce que soko tie mobeko monpanzi yo pe otengami. Alors busantu ezali sosute okomi lokola nyama raisonnement ezali sosute. Yangona lobaki na biso Lévitique chapitre 19 verset 1 à 3 te bozala ba santu lokola ngai moko tata nzambe na bino nazali mosantu. Mobeko yango mibeko yango esimbami na bolingo. Bolingo nde yango esimbaka mibeko likunzi. 1 Timothée chapitre 1 verset tina 5. Yango la esengel na biso tozala na bobeko makasi tozala na bolingo bakasi tozala na bolingo bakasi mibeko nyonso tokosimba yango. Soki tosimi mobeko Nzambe akokokisela biso nyonso ndenge alaki na Josué na kozala na yo okolonga dans tout ce que tu vas entreprendre. Oyo nyonso yo kosala okolonga na yango. Mais kasi kozala mibeko te oyo nyonso kosala okolonga na yango te. Hébreux chapitre 11 verset 6. Nazali kokita mosu nasukisa na mbango makambo bitano oyo esimbaka elakisaka bunene ya mibeko zomi. Mibeko zomi elakisaka bunzambe. Na otiko lobe yango. Mibeko zomi ebongwanaka te. Mibeko ekotika la mibeko lobi lelo libela. Ndenge nkolo Yesu balobi na ye na Hébreux chapitre 13 verset 8 ke nzambe le nkolo azali lolenge moko lobi lelo pe libela. Mibeko epesa makapona bandimi ba croyant to landi introduction à papa était to salaki na catholique na ba protestant to tika kuna to ya awa pona nini parce que kuna pe bazalaki ma ba to yoka kite ba kabula ka loso ba sala ka boye mais to ya ki porali mais tant to ya ki ba yebisa ke biso muta koma ka croyant to mondimi so ki a su baptême l'église wa lokola to ndima ki to su baptême to ko ba ki magiste to so ba croyant ki magiste so ki ba moni biso zo me la cigarette tozali kobina tozali kosala makambo potopoto c'est to so ba ki magiste te to ye kosala kaka tour ba yeto benga ba kimbagis tour donc ye ka kosala tour ndeko zela te mokolo soka kolela pe koswa mine kozala mobeko moko ndenge papa mfuma longa utiko tangela ngo wana ebombi masumu ebele na kati na ngo toke na zwinda kisababi kosala ekobo te mais soki to koti na profondeur ya mobeko na kosala ekobo te tokomona na kati kolula ezali tokomona na kati lokuta ezali tokomona na kati koboma ezali tokomona na kati bakisi ezali olingi kasi ozwi te osalikisi parce que olulaki parce que osalaki boy yango na nzambe alobi kaka kosala ekobo te suka wana tosaka kandenge wana po soko olingi kokita okonokuta na likambo oyo kopesa yo passe ekozala tina te mibeko elongolaka bunzoto etondisaka mutu na molimo yango na nkolo iso alobaki ete soki bolingi ngai botosa mibeko na ngai. Jean chapitre 14 verset 15. Aye kosukisa alobi na 1 Jean chapitre 3 verset 18 à 19 abi mibeko elakisamaka elobaka ezaka monoko te na lolemo te me na bikila. Na bikela tango ezali kosala yango ba acte ezali koposer yango ezali kolakisa te mutu aza mundimi ya sol mutu azali na mibeko ndenge papa uti kolobela yango kasi soki bongo te tozali kokosa tozali ba croyant ki magiste te tata molimo santo na telebiwana na komba tata ya mwana pe tata molimo santo papa elebe na komo na tata mwana tata molimo santo merci nkolo pona maloba tozali na likambo ya mobeko nzambe soki apesi moto bokonzi apesaka ye mission et apesaka mibeko tozongi na ebandeli po to comprendre qu'est-ce que c'est que la loi mibeko tata nzambe alobaki na nkoko na biso Adam makambo mibale très important
alobi na ye na Genèse chapitre 2 verset 15. Alobi batela mpe salela, ou bien garde et cultive l'Éden. Batela mpe salela. Elingi koloba saka nguya, mibeko epesaka mayele, mibeko enetolaka motu. Po tangu ya zalaki na nguya, tangu ya zali na kati na mibeko, soki mungu na Satan apusana albi, va-t'en Satan. Satan kimimanga ki kokoya kuna musika po na nini? Eloko nene bengani Satan na musika na mibeko. Tangu ya zali na mibeko, azali na nguya. Tangu ya zali na mibeko, azali na autorité. Tangu ya zali na mibeko, azalaki kosala misala. Tangu ya zalaki na mibeko, azalaki na mayele. Pesa biloko nyonso to komo ya zali ko pesa yango pona nini? Azali na mibeko, mibeko yango nde assuraka moto liaison na tata Nzambe. Ndenge biso to landi na maloba ya papa Mfumalongo, papa Diange na tata Molio Mosantu. Mibeko epesaka liaison. Liaison na biso ekatanaki na Nzambe na désobéissance, c'est-à-dire kozanga kotosa mobeko. Soki yo ozali kobatela mibeko, ozali na relation directe na tata Nzambe. Obondeli directement ya yoki. A combien on peut dans lettre circulaire ya le 17 mai 1992. Oh yo biso to senga ke bolibi sali sumu na dana Eve. Okobana koloba ya lobi nazali awa mpe apesi yo eyalo. Mibeko. Mibeko na jardin d'Eden, alors salela, cultive l'Éden. C'est-à-dire quoi? Transformer sans cesse. Nzambe apesi yo eloko, apesi yo bosala. Tokyo kamata ne bandeli na Salem. Esika Melkisedek azalaki kovana. Yende mutu apesaki bénédiction na Abraham. Abraham apesaki ye dim pour reconnaître l'autorité à Melkisedek, roi et prêtre. Maintenant, et si Kawane Zalaki Salem, et Zalaki Boamoka Mouke, na carte géographique antique, il y a Salem, exactement la même superficie, il y a Nkamba. Pour Natangaki na beaucoup, il y a Rocha. Même superficie, longueur 1 km, 200 mètres. Ou bien 1200 mètres, il y a kilomètres, il y a longueur, largeur 800 mètres. La même superficie qu'Nkamba où habitait Melkisedek. Et Zalaki Mwamoka Mouke. Melkisedek a Zalaki Wadande Sika, après ça qu'il n'est pas molé Abraham. Après ça qu'il est dim. Et l'élo Salem et comment Jérusalem, pas comment qui a Jébusit et tout, et David est engouillé à Tiango Jérusalem. Mboka na Nzambe, mboka na Kimia, mboka na Mibeko, et comment mégapole ya munene penza pona nini, batonga ki yango cultive, batonga ki yango, et basali pe ko continue kotonga yango. Bisope nkolo Yesu, oye zalaki kuna aye nango apesi, cultive. Alobi Nkamba oyo ekomi Yerusalem ya sika. Soko ba pesi yo mboka, ba pesi yo jardin, ba pesi yo esika. Il faut bongisa yango. Il faut komisa yango monene. Il faut komisa yango esika oyo bato bakoyanga na nkembo. Yango na papa Kimbangu ajwaki mosala aju mboka oyo. Et mboka oyo ndenge biso toyoki na papa Mfumalongo, papa Diange na ndenge ya lobi, na ndenge pe ya bamindele bakama en 25 ans au salibo. Et talape tata mokonzi abule lelo en 25 ans zali ko transformer, cultive, transforme. Il faut tonga. Mais ko tongo ko longa na nini kaka na mibeko. Sans mibeko oko réussir te. Au monde yango wana cultive, donc tongaka bongisaka sans cesse. Ti nkame zalaki mamoka moke yango mpe ndenge na lobi yango na Salem yango ne zako koma Yerusalem na sika ekotongama eko cultiver et ekokoma te ndenge ba papa bazalaki koloba
papa mfuma manza papa dialonga nazala koloba kino tokopusa même mer océan tokopusa yango pona kotonga kaka. Donc cultive tonga kaka bongisa kaka. Donc makamomi balewana mais soki yo ozali kotonga ozali ko bato bakoya yango wana soki tokamati pe pona ko salela tango pe papa Kisolokele alobi yango très bien. Na mikolo alobaki yango le 17 mars 1958 na ndako papa Bantala na Matadi. Na mikolo bizali koya tango nakokena kovanda na kiti na ngai ya molai na nkamba mabota manso koya na nkamba mpona kozwa mibeko nde ezali ekokisameli ya prophétie oyo Esaïe alobaki na Esaïe chapitre 2 verset 2 à 3 alobi na tango ezali koya la suite des temps la colonne de la maison de Dieu ici kaya temple kotongam et kozala ngomba likolo na bangomba nyos parce que na Yerusalem ya kala ezali na 9 collines qui entourent la montagne principale ya temple ndenge pe tozali nango na nkamba montagne wana ya ndako wana ndako na e mabota mansu ya mokili mobima bakobana komata kuna na ndako na Yawe na Yerusalem pokuna bakokena kozwa mibeko yango nde papa Kisolokele alobaki. Donc na ezala na ye moko tata kimbangu ezala na ba papa schéma mosusu ezali te kaka yango oyo toyoki yango na Josué ndenge banaka na jardin d'Eden ndenge ezali te yango kaka awa nde bato bakoya kozwa mibeko awa nde eloba miete liloba na Nzambe ekobima wapi na Yerusalem mibeko ekobima wapi na Yerusalem yango na mibeko nyonso tu église mère église kembangiste ezala ba directive ezala ba mibeko nyonso tu ezali kowuta kaka na nkamba Yerusalem engebene liloba na ye moko Nzambe basakoli basakolaka nkolo Yesu pe asakoli ye moko tata kimbangu asakoli tata molio mosantu alobi boye boko yamba mabota manso ya mokili mobimba awa na nkama temple kotongama awa shema kaka na temple kotongama awa et puis boko yamba mabota nyonso mokili mobimba mpona kokomisa Nzambe awa na nkama yango pe salami temple tongami mais boko yamba mabota manso ekoyawa na nkama boko yamba cultive c'est-à-dire tonga boko yamba bango non boko yamba bango na kati na bandako oyo ezali na ba condition oyo koki na bato bakoya yango wana botongi ndako 4 maisons botongi bandako tozali sika boye na longa tozali kotonga mpona nini boko yamba mabota mansu ya mokili mobimba awa na nkamba mais boko yamba mpona nini mpona kopesa bango mibeko ndenge collègue alobi ezali kaka kotanga te mais bizaleli na biso pe kolakisake baoyo bazali bato na mibeko solo et puis ensuite il faut boleisa bango mais bokozala bamandian te ndenge papa alobi il faut bolona yango wana kolona mpe kobokola nyonso wana ezali na programme nkolo Yesu apesaki parce que nkolo Yesu apesaki programme wana alobaki yango déjà na bayekoli 5000 personnes bato bavwani boy bapesi proposition batika bango bakenda koluka biloko akolia bidon boleisa bango bino moko bozali na combien tozali na 5 mapa plus 3 poissons allez boyana yango tango bayena yango apamboli yango aleisi bato ça veut dire que bino bayekoli na ngai bokoleisa bino moko baoyo nyonso bakobana koya epai na bino yango na papa alobaki tokokozala bamandian te biso moko tozali kolona biso moko tozali kobokola yango tomoni ndenge bavolontaire bauti kuna na mai ndombe bamosusu bauti na Équateur bamosusu bauti na bandundu etc. Mpona nini biso nourrissez-le vous-même boleisa bango bino moko yango na tozali kosala na mot d'ordre kaka yango wana cultive et garde. Nakokamata 2 exemples pour nakopesa valeur ya mobeko.
pour collègue à lobby et pesaka kibia. Mais je vais prendre les camo et zalaki na mpasi ekotaki na kati na bana en Israël fléau. Mpasi ekoti bato bazali kokufa, bato bazali kokufa po nzambe asilikaki. Sikaboye Pinea. Pinea, c'est le petit-fils d'Aaron. Tata naye Éléazar. Donc, Azako benga Aaron, le grand prêtre, Azako benga Nkoko. Pinea, a moni moto azali koboka mobeko. Zimri. Zimri azali na libota ya Simeon. A moni Zimri, azalaki nepe moto un chef de Yabanan, moto ya po ape mokonzi. Akambati mwana mwasi Gosbik, Madianite, ausala ne ekobo. Tango azali ko sala ne ekobo, epesaki pine ya kanda, akamati likonga, ake kotuba na ye Zimiri, na Gosbi, Madianite wana, abomi bango. Pona nini? Amone ke mpasyo ezali kokota bato bazali kokufa, pona kozanga kotosa mibeko. Et Sikawana, kando izalaki na Pinea, le petit-fils d'Aaron, yangonde nzambe a sepela lobi, na moni vraiment, yo silisi kando nyoso tunga na zalaki nango. Fléopé, ça s'est arrêté. Soki tolingi kimia ekota na kati na mokili, tala mokili, ndenge tozomona, kuna batu bazali kokufa, kuna papa, kuna batu bazali kokufa, mokili komi na mpasi, kolia pasi, et bitumba, et banzala, et sengeli biso, et yango pe tozali komona. Merci beaucoup papa d'avoir rappelé ça. Mi beko kolongola ba sapato, signe de temps, etc. Ndengo zali ko rappeler yango wana o sepela kate ndengo mfo mwa minsiku. C'est comme cela. Ndenge pe kolaka abani koloba. Ezali bilemo ezali kolakisa ke nzambe azali awa. Pona nini? Insistance ya mibeko o sepelate komona muntu kuna sali ekobo soko sali ekobo bopimisa ye na nkama to mona ye lisusu te. Ça peut être comme ça, ça doit être comme ça. Akei na itumbu bopimisi ye akei pona nini makamu ya ekobo makamu ya moyibi makamu ya kinoke etc. Ça peut pas se faire ici. Soki biso nyonso tu tokomi na kanda ya basumu tozali ko sepela na masumu te yangwana ndenge nzambe asalaki alliance na Pinea. Alobi na Moïse loba na Pinea. Na sali bondeko na Pinea. Ya kimia ya esengo na yelongo. Pona nini? Nzambe akosala bondeko na yo. Sika yo zali kolana komona teke na biso, mais d'abord na yo. Parce que Balobi cultive le jardin de Den. Jardin, ne prenez pas seulement comme Elangama Tembele. Non, jardin, c'est d'abord ta propre vie. Soko yo moko, ozali ko cultiver mi beko na kati na yo. Ozali ko cultiver bolingo na kati na yo. Soko yo moko, ozali na discipline na kati na yo. Ozali ko bate la bomo na yo, nzambe apesi na yo. De deux, ce qui peut aider, ezali pe ta propre famille. Yangwana balobi, moto mpo ete azala évêque. Azala nganga. Il faut d'abord se faire respecter dans sa famille. Il faut azala ndaki sa modèle, ça pour sa propre famille. Jardin d'Éden wana, c'est encore ta propre famille. Famille ne faut ezala famille na kati na mibeko. Ezala te lokola ndenge ezala ki eli bana na ye na kati na négligence bazo sala makama longo banite famille nyonso wana bakoma ki ba mendiant. Ils ont terminé mal pour bokonzi nyonso eloko ezala ki na kati na bango elongo la maki. Pona nini négligence. Mibeko ezali ndenge ba papa bazali ko rappeler biso na mokolo malelo et comme na biso responsabilité bazo sala bazo komisa biso ba responsable ba tata ba mama tozo lekisa tango te et tozo sala pe cinéma te bazo rendre biso ba responsable parce que to bosana te to senga ke bolé misali somu na dans Ève to komaki bato moko irresponsable bazo tuna ye. Pour nani no salaki moi so yo pesa ki ngai omoni irresponsable
il faut tozongela mibeko tozala ba responsable, tozala na maturité spirituelle, na capacité spirituelle, mpo tozongela kisolo kele eloko biso tobongisaki tozwa yango lisusu. Et puis il faut tozala pe bato moko baza négligenté eloko ezali mabe bapekisi kosala yango te. Nous devons être nanan. Et mibeko wana jardin de Dieu, c'est aussi ton entreprise, c'est aussi ta société. Ce que mibeko ezali te bato nyonso to bazali bato na moyibi bimpomul société kokufa etc. Ti à tous les niveaux mibeko. Lingomba église de Mormon ezalaki kuna pe na Amérique ezalaki ngomba mo makasi kasi eloko nini ba petit fils to ba fils ba tikalaki ba longoli mibeko me lingomba ekofi mbongo ata apparence ya kitoko mais en réalité molimo ezali suste biso lingomba na biso église kimbangiste tozozwa tokomi na 2026. Voilà 2026 papa Mokondiabule papa tata Molio Monson papa Simon Kimbanga lobi pratique, c'est l'année il y a pratique. Et Nkolo yempe a beti sete a lobi 25 ans. Lokola tokomi na 25 ans, tokomi na pratique, théorie li susute. C'est-à-dire mibeko na bolingo, na misala, c'est-à-dire kotonga et komi pratique, bako juger chacun de nous na pratique. Ya mibeko, bizaleli fo esala ya mibeko. Potango batu bako ya, ba monaka oyo ezali ngomba ya mibeko ndenge ezali alobaki. Ah, ndenge nkolo salobaki, je crois que le collègue a rappelé, mibeko kolongola maté les 10 commandements. Babaki c'est biso pe ba précepte, etc. Et quoi kolongola maté, in eternum, ça va pas changer. Batu bako ya balobi ah papa, je vais prendre juste un dernier exemple. Il y avait Toyamaka juif moko, monsieur Isaac, Simon Isaac. Juif wana, tango toyami toyaki awa, chauffeur amemaki biso dollar. To koma ki nepe dans kamba boyebi. Isaac, c'est un homme d'affaires, Simon Isaac. Tolinge tolia, to bondel. To lala to bondel. To telema to bondel. To tambola mbende to bondel. Et Atal et Yenga, c'est quoi? C'est dimanche, le sabbat ici chez nous. Banatongote botopi, tozananda kwanzam. Azakota la te, mais comment? Moi je suis juif. Mi beko et pas nabiso. Maintenant, a posé une question. Alobi, na yo nangai na nazali juif. Ngabi non yo za juif. Moi je suis kimbangiste. Ah ben non, binon de bozaba vrai juif. Parce que au rappelé ngai au tengai mi beko ezala ke pa na biso tozako salela. Tozali sous pratiquante. Mais nazako yako mone pa na bino ndenge bokangami na kati na mi beko. Montako sali ko bote montako yibate ko me alikaya te ba. Tout ça vous êtes dans la loi mi beko makas. Alors binon de bozali ba vrai. Donc vous avez photocopié, vous allez vraiment original. Tant que vous na deuxième voyage, à l'obé, na zongi, binonde bakimangis, bozongi singa, binonde bozongi singa, vrai juif. Maintenant, je pratique mes beko. Binonde boteinga. Donc, ce que biso bakimangis to tei, monto à l'obé azali mouyud, biso ne to koteya, ezala, mangomba nyoso, mukili mobimba, et comme tango na biso, koteya bango. Papa Mfumambanza a lobaki yango. A somaki ba Bible, a pesaki na papa Sombe. A kenako kabola yango kuna na mangoma en Europe. A boso kabola biso la Bible abi sangoma la mobino boyaki kote ya biso, biso nde toko yali susu kote ya bino. Donc to komi na responsabilité wana. Et je termine batata ba maman biso nyos toza kolanda. To komi na esika oyo le temps presse. Omoni batuna mayele basali ba calcul na bango tango basali koloba 2025 likameko kweya il mentait pas tango basali koloba na l'an 2000 likameko kweya il mentait pas parce que tango to koma na l'an 2000 papa Mfumambanza papa dialonga na tona na sako yoka kaka batu basali koloba basali koloba na papa basali koloba ke na l'an 2000 nzambe mokile kokufa. Aucune réponse à papa Dialongana. Le col pe batu ba yebi yango mingi boy. To pousi yango mwa moke. Donc
baoyo basavant batona basalaka bacalcul bamoni babi likambo papa mfuma mbanza apusi yango bale na 2025 bato basali bacalcul na bango bakomi yango balobi mokili kokufa il mentait pas mais papa mokonzi abule aye kosala nini ayokeli biso mawa akotisi biso na 2026 alemisi biso po tosilisi kotonga te na mawa na ye maintenant bato lisusu ya mayele bazali koloba en telle période période yango na koloba te pour ne pas faire la publicité des gens période yango baza koloba eza kokena juste na bilaka biso tozala na kete na église kebangiste batali te mais maintenant baye koloba tokeba mpo na nini ekomama ete nzambe mpo na bayenge beni akoki kotia mikolo mokuse e papa diange nazalaki koloba surprise ekozala nkolo na basurprise oyo avani na biso elongo ye oyo ye ayebi il est le maître de temps et de circonstances ye nde oyo tovandi na ye ye alobi tosala pressé mpo na nini tosilisa mémorial pressé kaka tosilisa longa bosala bandako oyo noki ekomi na barrage ya mpioka tosala barrage ya mpioka noki parce que eza lokola commandant de bord na kati ya avion le commandant de bord balobi ne à 6 heures il faut zala na Zaventem na Bruxelles soki atali liboso amoni orage to tourbillon ezali alobi naza na position nga na contourner ekozala na nga na kokoma na 6h05 alors na kobebisa programme akoloba nini serrez-vous ceinture na avion ezalaka bongo biso voyageaki serrez-vous ceinture bato nyonso to baserre ceinture mpo na nini il faut traverser ezali pasi kasi il faut traverser pour arriver à l'heure yango wana nzembo mpe bapesaka biso bayemi awa nayebe te ezali pa pasi kasi botonga yango wana biso nyonso tu oyo esika nyonso tu yo ozali dimanche prochain grande sinsani ye ayebi pourquoi a programmé grande sinsani batata contre bamama ale botonga totonga kuna longa esila botonga parce ayebi ke ezali mpasi mais serrez-vous ceinture sinon tokozwa retard mabe ou bien malamu na sokisi wana nkolo na kombo na tata mwana tata molio mosantu papa Ndungi muzola kwa seye mwana tata mwanda velela fumu nzambi fweti kuzitisa fweti kusadila fweti kala mumbu kwa ngeye kadi masivi makumomona ngena Satan tumbukina Satan abini penza pona ngai mwana na yo na mongongo zoluka ekima namoni oyo namoni me yope osali oyo osali papa na mizongi se pai na yo kaka nazali musali na yo yebinga koleka batu banso na kombo na tata na mwana pe molimo santo mobeko présence na yo tata nzambe soki tolingi tozala bien na nzoto to na molimo présence ya tata nzambe komeka te ko néglige yango po ye tata nzambe yende mobati na ngana makambo manso azali super moi ndenga vandi wana papa ozali super ego ngai pona sili sa meme ina nena mukili o soki ozana ngai tena kokoka yango te mibeko ezali kambu ya kitoko nga mutu natambule esika batindi nga ke milliers zo renye kindoke zo renye makambu nyonso ya pipita le plateau de bateke me papa de ngenda ayokilinga mawa te mwana na ngai kende kana lobi papa kuna ngai na kende soki omibatili okubika soki osakani odaye nayo papa Yassol na 1959 le 4 janvier
babelge nyonso balukaki likambo na papa Diangende ke tala bato na yo bati desordre na kati na capitale banani ti bakimbangiste 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 bango bato bati desordre oyo bonga na yebisi bino bokende ko vérifier na bakasho nyonso soki bomoni un seul kimbangiste bokata ngai muto olobi yango pe usilisi oui parce que na tangu wana papa azalaki convaincu na qualité ya bato azalaki kotambulisa ya solo bake komene ba investigation aucun kimbangiste kasi lelo biso tozingi nzambe tala nzambe ne avandeli biso liloba ya papa po ye wana papa Diangende yaza koloba nakosala na banani wange tala nano ebele ya bato oyo papa za komituna nakosala na banani okebi te ndenge tovandi awa bambongo mosusu ya longa ezosala misala mosusu ezobala basi mosusu ndenge kaka tovandi awa bambongo ya barrage bamosusu bazosala tout balingi bavwama mobeko eza likambo ya bien papa nga nasali na plateau de bateke namoni bamiracle ya ndenge na ndenge me yo osungaki nga po soki natangi bakoloba orgueil te me oza komona nzambe oyo tozali na ye awa azali bisika nyonso omniprésent azali pe nzambe oyo omnipotent tito yaka kotelema liboso na papa to tofukami liboso na bapapa ndenge bazali wana manso osalaki amoni yango maintenant ndenge tozali awa mobeko mbeli likambo ya malamu mbeli foto sepela parce que soko simbi mobeko okobanga lisusu likambo te po papa comme toujours présent omniprésent metale liwa ndenge ezosasa biso kosasa te mais isika nyonso yokoloba papa Simon Kimbangu kiangani automatiquement ye azali wana azangi te parce que ye azali être teyandrike donc vrai nzambe pe vrai mutu tanti yoko kosama ke papa mutu esika zangi même bazolela aux États-Unis esika papa zangi ezate mais maintenant na Minnesota bazoluka papa pesa kimia kuna aux États-Unis ndenge tozali awa ya sol tozala na confiance ke bisika tozali papa zali et puis eloko papa kolemba na ezate bamosusu basepeli tango ngai likambo ekwelinga na temple na yiko funda yango na grand tribunal juge président lobi ale melamai pakula ngayoyo soki nazala mboni sante te mbele nafuka mitango nyonso oyo oyo miracle donc bamama batata awa tozali libre po okokima mbango papa ye wana me batindio na plateau de bateke soki bopesi nzela natanga ta kamoko bokokamu donc toyekola mibeko na biso papa lingi mibeko yango etambula na mibeko ya lingomba noki ete okende kosamba na misu na ye tango tiki nzoto na ye bakite no nzambe aza mutu okosa te ata ozoyekola kokosa nzambe okosa tango nyonso ozokende devant papa akotala nanu tableau nyonso ndenge ozotambula papa moni oyo kipumbulu kaka nazoloba solo
parce que bazalaka na eloko batanga kawa ndenge bazaliwa. Mais biso tozo sala masumu na nko tito vandi boye pasi ezali oyebi ke lisumbu pamba ya ekobo okoko sala meme 6 mois 6 ans nzambe akoko visiter yo te mais omona ngoli eloko moke bongo soki satan telemili yo abundisa yo nani abunda kasi papa kutala kaka c'est de sa faute mais c'est nzambe na biso ndenge tovandi awa tuzo comprendre l'importance ya mobeko. Mobeko c'est une fierté, une garantie, une assurance. Okutambola même na kati ya zamba ozali convaincu que papa zali oko vivre pe mwa mibu atako via mutu mwindu kokoma na santé zali mwa pasi mais soki papa monike ozana yo na bambe ba mingi te apousse yango o vivre olia mwa fumbu na yo. Donc batata na ba mama to sepela na mobeko nzambe lokola zongi sili bisu yango makambo mazangi ntina tika. Et puis masumo zo sala papa zotala yote izali passe. Bon yepe alingaka te atumbuli la biso ke mayima so sali kaka lelo ayebisa yo noki to kima ye. Donc mibeko super moi. Donc ngai nazali rien mais mobeko wana c'est ça ma garantie. Mukumba seye mwane mwanda vele. Amen. Merci, papa pasteur. Ce qui te moni, papa Sylvain Kupusi pembeni. Toza kokende kaka na mibeko. Mibeko oyo. La Bible dit commandement, toza liko landa yango. Oyo pe ya lingomba 12. Oyo toza kobenga ba principe mto lingomba ezali na biso 12. Kasi na Yerusalemi pe mibeko ezali. Yango mfuma mbaza papa jalona na kotuna na Yerusalemi ya kala mibeko ezali. Ena tango wana pe ezalaka. Te ape na Yerusalemi ya sika mibeko pe ezali. Normalement ezali 33 kaskatlo pona ko wela ngonga tokotanga ngo mibeko yango le 33 mibeko ya Yerusalemi na mikoleko ya toko ye na tinde po atanga kaka mitu ya mibeko wana eza mibale akotanga kaka wana otangela biso yango. Merci beaucoup papa pona kopesa ngai maloba na komba tata mwana pe tata molimo santo na kanisito lani ndenge papa apesi rappel to atie biso mise au point na makambo oyo batitre nango ezali boye mibeko ya Yerusalemi bizaleli pe bomesano pona kovanda na mboka nkamba Yerusalemi. Wana eliboso ezali 33 ndenge papa lobi ya mibale ezali rappel na tina ya elateli ya ba maman pe ba papa kimbangisto na kanisi papa ba titre ya wana nyonso mibale mais papa pona osisa na koloba boye mibeko oyo mingi tozolobete mibeko oyo na kala ezalaki te na ntango ya ba papa misato kaka papa Simon Kimbangu Kiangani papa Mbenza bango baye kotia mibeko oyo tokotia mibeko nzoka ezali bongo te. Vers les années 1971, 72, 73 ba mibeko misusu te ezalaki na ntango wana siko ezate. Donc ba papa bazali nanu ko bakisa yango nyonso po ete babimisa yango. Liloba mususu papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka na biso ete okoki kotambola mokili mobimba okomona ba ville to ba mboka minene tokoloba na Japon tel que la ville de Tokyo ezali munene pe ba ndako ya milai kasi ekokani na mboka Yerusalemi te. Pona nini? Parce que différence ezali ya munene
awa na mboka nkamba tozali na tata nzambe kolo Yesu pe papa Simon Kimbangu bavandi awa. Et de deux, mibeko oyo ezali na mboka Yerusalemi okoki kotambola bamboka nyonso bavile nyonso ya minene okomona yango te kaka awa na nkamba. Nakanisi na sisi boye na komba tata mwana tata milimo santo. Amen. Merci papa. Nandengo senga kibiso na ntina na mibeko ya 5 mois. Na banza tolandi maluba papa mfumalongo beto sali rappel na mibeko nyonso wana. Batata pasteur pe papa Sylvain bokuyi kozonga na bino. Ngai na silisi wana onkombo tata mwana pe tata mulimo sana. Merci Papa Benza. Tolandi o izara na 5 mois. Tolandi pe maloba ya papa. Naba papa pasteur. Français mosusu na yo kaka. Ramasser ce n'est pas voler. Papa Elebe. Évitez. Merci papa. Eza solo bien ya solo te. Eza lokuta. Pour ba français papa limbisanga ba français mosusu akoloba larcin, mosusu akoloba vol simple, mosusu akoloba vol qualifié, mosusu akoloba vol à main armée. Association de malfaiteurs, nyonso wana ça veut dire moyibi. Moyiba moke ezalite, moyibi monene pe ezate. Nyonso wana sa moyibi. Et loko ezali ya yote, yo koke na kozwa yango te koloba te que ramasser ce n'est pas voler parce que ça ne t'appartient pas. En réalité, oyibi. Ah bon? Oui papa, isa bon. Soki omoni na misu leka na yo? Leka na yo parce que ça ya yote. Kolokota te eza ya yo te mpo nkambo ezalaka kala omoni eloko ya bato oleki na yo obi ozwi yango kikotika ngo na bureau na pasteur dimanche bakolobela ngo soki obungisaki eloko ezali awa kasi oyo na français wana ramasser ce n'est pas voler. Yango kana zake na wana na mutuna oye tikali toyoki makamunyo sero miawa pana kolobete tola na bibeko ndenge yango ezali ndenge batei biso tokolonga bie tokolonga te tosengi biso bajene tinsani na bino ekozala na bite date ni boti tosisa likambo toza nango ya monene le 10 février toyokani zoleka le 10 février wana tosisi makambo nyonso bamosusu nani banani sokoreki oti date na bango bakoreki pesa date ya bientôt banakolobela ngo tosisa makambo nyonso mbala moko biso toza presse moto azalaka presse atalaka montre fulaka donc mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Agenoye Kimbangisme oye
Tata mwanda velela oye. Bika tokubike no moko. Twatonda lusiku musu. Tutambuli kwa sedi eto, nzambi eto, muzola kwa seye mwane tata mwanda velela. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela.